ce mardi matin. On va lui donner quelques minutes avant de prendre les autres. Réalité quinoise. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je suis avec Pati Malanga, un habitué de la tranche matinale Kin Matin. Bonjour à toi mon frère et bienvenue. Oui, mbote mingi mwana mboka Laurent Fabrice, mbote na bakongo mani bazili bakoya kolanda biso na ngonga oyo. Sans oublier ba diaspora baso bangelo mboka angele, mboka bapa ya kuna na PCP longonya na famille politique na ngai pona, sans oublier tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya kolala pongite boto lokola moya kolokobele kimia ebana koingelo monyele mo ekola biso ya Congo na PCP mbote na madame la DG mama Mimi Monga oya ta kobunda pona bonne avancée ya ona paki ezali office national des produits agricoles na kati ya ngomba mboka biso ya Congo. Nangana pesa d'abord ba condoléances pour na ndona biso mwa kufaki. C'est quoi moral bien d'autres makasi? Oui, en tout cas, merci encore une fois de plus mon mboka Laurent Fabrice tout ça là qui au moment ya lilaka litanga et comme la kibiso après avoir ko yeba na ko perdre oyanga indeko na zala qui vraiment beaucoup plus dérangé na bakanisi wangai na motema wangai mais quand même nzambe na ngolu asungaki na pesi d'abord merci na baiki au balaksaki bolingo ya ko accompagner na association comme la ngai ba mi connaissance sans oublier madame la DG Mimi Monga oyo azokili kambango de cœur et na ba ndeko mususu batelisaki volonté bolingo entre autres ba communicateur mususu oyo balaksaki affection pe bolingo na ba pembe na ngai na bino ba journalistes ba différentes chaînes pour vous engagiter pour accompagner ngai de loin et de près en tout cas na pesibino longonya malgré tout ça mokili ba réalité belé par rapport à tout s'attendait qui malgré tout monde yangote mais to tiki kanyo sur beaucoup ensemble à quel qu'on a c'est parce que moralobi na circonstance nous surtout comme ça ensemble. Très bien. Merci beaucoup. On répondre déjà makambu c'est bien. On tient moi entre parenthèses na matanga siko yozongi to dans la réalité quinoise malobezani par rapport à ville à Kinshasa ba tante to na ba dirigeant si capo na ville c'est bon. Oui, merci beaucoup. Na ces gens reprendre makambu surtout après avoir collecté un moment où la vaccine est en détresse mais ça va. En tout cas, Ngumba ville à Kinshasa, nous avons kosenga kaka mawananzambe na bakambi ya ville à Kinshasa parce que ndenge to pasaki na ndenge to kamiselaki ezate ndenge to za komona parce que balobi eloko nyonso bayeba ka évolution na yango dès le début. Cela veut dire que na bandelinde okomona que non awa ça promet ou ça ne promet pas. Tout le monde déjà au biso baike ba kombata to ngundira mboka oyo eloko liboso to meki un peu ko déplorer to senga ba bongisa d'abord to moni candidat gouverneur na biso de la demi gouverneur à ville ya Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba elongo na police na Edi Yeli eloko to déplorer mo moké ezali d'abord une composition ya cabinet waye na composition ya gouvernement waye. Cela veut dire que ba membre ya gouvernement na il y a la plupart ya ba ministres provinciaux bazali ko refléter image ya lit ya bitumba autobundate des parmi ba ministres provinciaux na ezala ba ministres provinciaux oyo ba accompagnaka ba gouverneur passé na balilita pe bango batikala ba gouverneur bakende ko accompagner Kimbuta na cimetière batiki bazongi baye ko accompagner Ngobila na cimetière batiki bazongi et metoda circuit to moni pe gouverneur wa biso Daniel Bumba ndimi susu zo bango mais tango zu bato bu sambulu lolengi wana oyo ba accompagner ki ba prédécesseur non na liwa batiki bango na lilita bazongi yo moni bango bato ya malango ya kozwa bango travailler na bango mais ngana za kotali salama na mboka Daniel Bumba qui azala prudent parce que a risquer à subir même si il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que des mauvais chefs. Mais bien sûr que ça n'est pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes mais de mauvais chefs ndenge to lobaka mais ngana lobaka ils a le contraire parce que bien sûr chef a ko dans la volonté mais ceux qui passent mal entouré ba robé Israël balobi une orange gâtée et ça entouré na ba orange ezalaki malam et aussi ani et baby c'est orange la nyos so vous entouré na bato ya mabe les mauvais compagnons
Ce que vous avez déjà fait, c'est ça. Au risque pas commission Mutomabé. Mon conjoint à la macanisa malam. Mais macanisa dans la moine banane va aider pour qu'ils aient la mise en exécution. Et ça n'est pas tout au travail là, bango, pas collaborateur là. Il y a aussi des mauvaises troupes. Et il y a aussi des mauvaises troupes. Parce que ça un bon chef avec des mauvaises troupes. Parce que quand on a mal entouré, attends d'ailleurs macanisa malam, les canisines vous la mine étouffée. Yango a paix en plus. De moni. Même dans mon toit, tu le quoi directeur à cabinet. Est-ce que IDPS est allié? Tout ça, bâtiment, il était IDPS. Tout ça, chevronnier. Tout ça, bâtiment, qu'on reflète. Il y a confrères, journalistes. Mais non, tout ça, il a sentiment. Aza kabiliste dit ça. Aza moto a connu sa cabine. Ah, maintenant. Ah, c'était. Merci. Alors, sur le plan pratique, il y a des mots dans la ville à Kinshasa, salubrité, embouteillage, propriété, Koulouna, toutes ces histoires-là. Mais pour que il y a des stratégies à donner pour la réussite. La stratégie est allée, mais la stratégie on a au moment où le gouvernement provincial va investir. Jusqu'aux preuves du contraire, dans le gouvernement provincial, les années. Mais rien n'empêche qu'il y a des Congolais au PCID pour la ville. Mais les canistes roses à l'Ango, mais ceux qui payent aux alaka appliquer, tout ça, ils se passent. Tout le bas combien, Mahamba Koulouna, dans le Belakango, Mahamba transport dans le Belakango, Mahamba assainissement dans le Belakango. T'as la Bossambu, dans notre monde récemment, awa, la bureau de la victoire. La bureau de Bazongi sur ma casse, c'est tout les mille qui ont Bazongi. Est-ce que bureau de Moussa n'a pas à Kokangami Touka? Bureau de Moussa n'a pas à Kokangami moto. Ba bureau D avec numéro 1 ya bureau D na niveau ya commune à Kalam na comment dirais-je ba travailleur na ya ba bureau D o ya tinda ba on a terrain pour pas que de kolukila mbongo parce que ba bureau D ya victoire ba ya kana pona ko sala musala bango comme il se fauté mais ba ya kana ne pona ko ya kolukila mokonzi na bango atinda ba mbongo ba bureau D ba tiki ko sala musala sengi ba sala ba onyo so ba toni na wenza gambela ba bureau D ba toni na wenza gambela kuna ba ko contrôler mais ba payser ba musala ba si wazonga to ça c'est ba zongi les sous bazongi nde les sous na makambo ya mabe makasi koleka ba bureau de ya commune na Kalamba bango nyonso tout lié na bango komi marché ya Gambela na su ba information claire fiable pe na moni bango bazo sali na marché ya Gambela musa na bango komi ya ko contrôler ba conteneur ba vivre fait ba conteneur ba vivre fait zo ya na biloko ko lia parce que bino ba bureau de boza ko kinde ko contrôler en ils ont la chambre froide donc bureau de Nyon surtout a commis installé na marché à Gambela à côté de la chambre. Bango baza wana ka ko contrôler baza wana iska ba mona ba vivre frais côté batali bu côté bureau na bino bulu ba quelque chose. Est-ce que ça na obédience à bureau de ko kende ko senga un petit rien et pas ya ba commerçant ba côté ba vivre frais na niveau victoire na niveau Gambela. Mais non, bazo sa bo sambulu. Pe ba tiki ko sa misa ba komi kanga bato ba moto. Est-ce que eza musala bureau de ko kanga moto? Mais non, Penaza vraiment les sous décis alors on est dans mon sous mon amboka Laurent Fabrice, ba policier au bateau ça la musala ya assainissement soi-disant. Baza ko longola bateau tout au long il y a balabala, il y a ba goudron c'est ça, il y a balabala, il y a ba tronçon principal wana. Pour que tu un peu libre afin que circulation est vraiment normalement. To boy yangote, mais il faut boyer ba la côté là yango ba mesure moko oyo et que ça quand même rentable dans le sens que tant au mettre processus wana bokende na yango petit na suka et ça la tête que bo pandi batu to moni su bango bazongi na nzela bolongoli batu tout au long il y a batronso wana ya baba makadam wana to moni su batu bazongi na nzela to moni batu bolongoli ki wana victoire bo pandi bango victoire to moni su batu bazongi to moni ki balongoli batu tout au long ya Prince Kasavubu wana ko banda pongabi ti rond-point Mola côté à station Mola bazongi ce qu'on gagne mo na eko vivre yango preuve à l'appui na niveau ya marché correct na moni lieutenant wana oyo a travailler na ba policier na eko longola tout long il y a prince il y a Kasavubu ya transport Kasavubu a eko panza batu prince tika la vie di batu te kana te tanga longoli batu ngabe donc na moni ma série côté tel bazako évacuer batu moi na ba na bitika ouais bango ko pende komi yango wana te bakoya kokosa ko évacuer bato après sima bazongi sisusu bato ba fini ça c'est quand mutabu misaka 1000 francs na poche 1000 francs na 2000 francs ngamo na moni après avoir ko panza bato ye moko lieutenant
policier ba l'équipe boso pandi yemo besoin na sona sima donc to ba pandi ba kana bi pe ba bilo kiti ba bilo na bino ba téléphone ba nini ba bilo bo sala ka misa ba kana ba ok ba charger on moi kafaki moko na ba ok na mona ka par après lieutenant yemoko aya sona sima na gardon au moins déjà ne bazo kongo na bino wana mutu na mutai ba dia ki moi 1000 francs 2000 pour récupérer pour ça ka système ça mais siko obenga bosambulu ya mwana bosambulu na lobela kanga mais siko musala ngozo sala wana eza musala nini koye ko kosa na okaka batu ke non nazo ko bongisa njoka nde yo ko zalaka ko participer kaka na moi je me demande pas mboko Congo bien vu la Kinshasa n'est-ce pas un problème de mentalité? Mais problème est dans les cambo mentalité d'abord nanu kaka ndengo lobi pe problème mentalité mais il faut d'abord pour que tout bana ko mettre en application de tout ba que non tu as un problème serré na ville à Kinshasa les cambo changement de mentalité ndengo lobi yango il faut bana ba dirigeant ba cambio ba ko kamba ville à Kinshasa ba mo il faut ba exemplaire ba ba modèle puis ndenge ba ko meka un peu ko luka moyen ya ko sala ba stratégie OK et bana ko revêtir to pe ko refléter ba bonne image il faut e banda na bango moko bazala ba exemplaire bazala ba modèle pe ba e banda nini ya ko mettre ba garder fou ko la misalo ba ko salisa mais tant que ba ko zala makanisi ya modèle wana te ezali passe parce que et en plus de cela na on sur ma bénini parce que baza ko ndima ko continuer ko travailler kana bateau si ba baby saki vous voyez que bateau nyoso basala ki mabena ngobila yo ndimi ko travailler na bateau na ba ko aider le lokoni. Très bien, merci beaucoup. Alors, et la même na assainissement, et la même na côté tellement bakuluna tant que ba cambi à la police tant que gouverneur a travaillé na Kilimbalimba, tant que Kilimbalimba a ndima un peu kokozwa ba policier ou a mettre bango partout dans différentes communes pour que balande la situation ba kuluna wana ba policier kaka oyo bazala ki toujours na même phénomène wana et le comment ko sale même effet et ko produire kaka ba même effet parce que ba policier wana bango ba comme ba pire master ya ba kuluna ba melaka na bango ba liaka na bango ce qui likambo linge yaka batal boso ba signaler bango ba kima wana donc et le comment ko tia malongo to comment la place très bien ce qui va conduire on va mesure ya malamu te OK to meka un peu comme on a que non changement côté na domaine wana changement côté ne lolo pour que changement côté il faut ba memela biso bilongi ya sika on a que commandant associat a comment na eloko la chef coutumier a comment le chef coutumier a sali 10 ans même 5 ans c'est beaucoup même 5 ans même 2 ans c'est beaucoup hein assez familiarisé na batu wana nyoso ya sika wana ata mutu violé D'avant que tu comme musika à libérer ma musika wana. Kuluna ate to mema ete to luka to succès kana ndenge bien wana. Est-ce que ça na moni un magistrat accueilli mon ressoana au PJ au bakangaka kuluna wana o lelo akenda kanya makasese lelo yo bakie ko luka moya ko luka rubrique moko ya maladi. Bako sakaka maladi pour que bazo misa kuluna mais famille na est disposé moi enveloppe moko wana au PJ allié a PSP magistrat aye bako mi lettre pour que balo malade asa malade il faut tout ça c'est normal. Merci beaucoup. Alors pour terminer avec toi parmi ma assignation ma projet à maman première ministre il y avait aussi de l'agriculture. On n'a pas gars. Qu'est-ce à dire par rapport à cela? En 2 minutes, on finit avec toi. Oui, merci beaucoup. Est-ce que ça là seulement? On n'a pas qui en soi madame la DG Mimi Monga, Office national des produits agricoles. Les aliments il y a associé à mon nene au Italie va produits agricoles en Bokanabiso. On n'a pas qu'à l'époque, dans le régime ya Mobutu, et ça qui ligne à la société Oyo et accompagner le gouvernement en place. Dans le sens que, et banda qui même, quoi, soutenir le gouvernement au État lui-même, mon solo fait salaire, il y a ma fonctionnaire. Et banda qui soutenir le gouvernement, même au État lui-même, équipement, il y a ma pinga à biso. Même au État lui, mon solo à bango. Donc cela veut dire que dans qui ligne à la société Oyo, banda qui portait un plus dans l'État congolais à l'époque, zaïrois à l'époque. Mais les Oyo, tout le monde qui non, compagnie ENA et Kenda, na difficulté et tomba faillite na makambo belé OK et fonctionnalisation de l'ingéniosité mais na boye ya maman Mimi Monga à comprendre que non compagnie ENA ya on n'a pas eza na ba responsabilité belé peut dans la valeur ce que l'état congolais a fungoli pe miso tiango maboko et ko ça les su ya minene pe ya ko kamwa la preuve année a outé ko démanteler ba réseau ya ba mafia ya mitema likundu parce que ce ko tali bien
aba produit agricole on bien quoi te ba kana Grand Kivu Grand Kivu ezali ki moka ba province oyo efandisa ki masolo ya ba produit agricole entre autres lokola ba café na ba cacao et mena ko ebisa lelo cacao isa ko teka mamotu ya lokola ba matière première mboka na biso entre autres lokola cuivre cacao comme côté même puis na cuivre et lelo oyo to comprendre que non na niveau ya Grand Kivu soki ba fandi sa production en ndenge longo bani même na nzela ya ba produire agricole na biso oyo l'état congolais va bénéficier faire na kokoti ba mbongo ebele la preuve na biso que non par année l'état congolais va perdre plus de 100 millions de dollars na niveau na makambo etali agricole na niveau ya etali ba café na cacao l'état congolais va perdre yango à partir ya banani à partir ya ba commerçant verré à partir ya ba commerçant était mali kundu bidingolo miso o baza ko linga ko lia l'état d'une manière clandestine o baza ko bimisa biloko na ndenge ya mafia afin que kenda na mboka ya bapaya ba ba kenda ko bénéficier na yango mais après d'avoir ko démanteler réseau wana lelo madame la DG Mimi Monga a commis taxer de tout le monde, a commis menacer, a commis combattre, a commis même petit mouton na mais yango moni biso to lobi que non l'état congolais à travers madame la première ministre Mama Judith Tuluka ameka un peu kotia maele na Italie agricole ameka un peu kotia maele na makambo Italie agriculture mboka na biso na nzela agriculture nde ko sala ke non mboka na biso tombo mboka ke le liboso pe ko lia e comme la biso na facilité parce que tous a un problème très sérieux na mboka o tous a besoin faut ba luka moyen ko sala ni pe ba na ko produire makas pe après avoir ko produit tout dans le problème l'état a sunga biso na ba route ya dessert agricole ba yé ba na ko entretenir yango pour à partir ba route on bien entretenu ndé biloko yo banda kota parce que tous dans la province na biso mususu na niveau équateur kuna ya grand équateur au moment na ba territoire oyo biloko akoli etondi lubem meke mais exacte ponzela exacte mais ce qui mama la première ministre Judith Tuluka lobi que non merci na makambo Italie agriculture merci beaucoup rassurer que même na moi tant na e oya koleka na niveau ya primature a rotika elembo na surtout Italie agriculture. Merci beaucoup, Pati Malanga, de retour sur vos écrans, mesdames et messieurs. Merci d'être venu. Tout le monde année prochainement. Et puis, merci d'avoir compris le vendredi. Ndengozala qui, tout le monde n'a pas de problème, mais, tout s'est rattrapé quand même. Merci encore une fois de plus. Singali na tondi botondi na moi tant au singali susu. Ya koeba na kotali sa ba Congo mani kola nisama na ba citation za koleka okati ya mboka na biso na ba différents secteurs. Pe to kosenga kana ba Congo mani ki ba iba na koza toujours na élite qui a été Congo yo tôt ou tard et kobonga. Merci beaucoup. Quelle que soit la grandeur de la nuit, le soleil apparaîtra. Merci beaucoup. Pati Malanga et bonne journée à toi. Merci pareillement. Très bien. Alors, rubrique invité, je suis avec M. Maj Ndaya. Maj Ndaya, il m'a beaucoup